Kim Jong Ier, Fitz Guilhem Mayindo, le menton de Paris. Ouais, retrouvailles Kim Jong Ier et Guilhem Mayindo. Alors, rendez-vous à Moko, Ouais. le 15 juin, Ouais. Genève Arena. Paris sera là. Kim Jong, il sera aussi là. Ouais. Ah. RDC sera représenté par Voilà. Kim Jong Ier. Voilà. Kim Jong sera en pole position. De père et de mère. Voilà, c'est oui. ça. Chin. Allez, dis là. Toi, c'est ça qui dit là. Toi, ça qui dit là. Dans les bords. Dans les bords. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je sens comme faire. On a fait 3 jours, 4 jours après ce soldat au Téliboso. Bon, ça va un peu bon. Bah, ça va international, mais beaucoup ça c'est pas soldat au Téliboso en France. Bah, producteur na bino, maison de disques en France. Mais vous êtes incapable, ça c'est pas soldat out. Na 3 jours, na 2 jours, na Mukolomoko, na France ango. Mais ce que biso toi ba local, tout ça ba producteur té. Tout ça c'est pas soldat ya vrai. Na 3 jours, na 4 jours, na mboka na France, c'est ba producteur bino bazalaka. Mbanga ebele bo wana mona ba commentaire ko finga feri mais bo ebele ko te bozan lo osala te bo ça ba capable ba tout moko conscience fanda ba ona mutu fera muninga na binote bo beta ndeli musique bo yemba musique eza ko yemba concert eza ko yo yena concert bo yembi o lakisi ba qualité ba performance na osala na studio o lakisi en musu ba fanatique ba mona non pas ko tela ba to micro ba champion mais ko micro misa ba champion mais ko yemba monoko ya pamba ko yembo zo kokate monoko ya pamba ko reprendre bloko sala na studio sala mo live zo kokate mais boza bato liboso wa uganga na télévision bato liboso wa uganga na ba chaîne YouTube na bato finga bango ba commentaire bato liboso wa ko finga bango ba commentaire na ba TikTok na biso ko finga biso ba commentaire na ba Facebook na biso bo reproduire makambo bio sala kati faire na biso zo reproduire bloko sala na studio Mikolo Fergola MB dynastie da MB dynastie na acoustique na seki na ngai seki tanto bana bino ke warrior moko te na mokila za na conscience excès ya koteka masoko na bango bandinga mibali ba dobe bango jeune garçon PD oyo aye koloba na soki makamuni azoloba na ngao botala ka ba jeune mibali oyo batika ki mobali na bango excès moro de lesi mande moninga mibali zo dobe na likata munene alinya mi laksa ko finga ngana commentaire bo sambo na te bo sambo bo kanisa ki firo bo finga matin midi soir akozana batu te ba ko défendre siku yono masoko nezikala pulele moninga mbala zo kotiselo soka azo kotiselo mulange masanga na masoko bazo subelo na masoko bazo bakilo so ina masoko oya ofinga ngana mobali na dobaba mumi ya mindeli siku yoza eloko te mosika ozali soki yokoyokanga la nostalgie a fait de moi un artiste sans amour bino bolaki ke biso tozorate tozozwa me bondima te on dirait bamboka loko ba Burkina Faso bamboka loko ba Nairobi bamboka loko ba Afrique du Sud ezaka Congo koyiba kotanga na école bien esalaka avantage ya baparents omona baparents bafuteli mwana bon pendant 15 à 20 ans azoya koyeba kosala différence entre localité na international aza champion na kofinga mais soki moto azwi eloko à l'international bio eza local ntango bango baza kozwa moto afingaki bango aza te mais soki ntango bato mosusu bando kozwa ono eza ya balocal mais kotala na palmarès na bango barécompense wana batrophée wana bango mpe baza nango oyo peuple andei nini oyo bafanatike andei nini oyo bazoba andei nini bato babi batangi mais na kati ya bongo eloko eza te tourno vide c'est-à-dire que ba fille oyo ememaka mafuta ntango à l'époque ezalaki vide ezozonga nde bamoto na bawangila donc vide eloko na kati te mbanga kaka ebele kofinga kaka mais soki moninga azwi eloko oyo eza ya mabe mais ntango babongo banazwa eloko kaka wana meme eloko ezalaki ya malamu lelo eloko ekomi moto mosusu azwi ekomi ya mabe bokosambo bokosuka